Matili, ma ville capitale ya Kinshasa. L'espace au moni oyo. Tala terrain za déjà kotonga. Eza ba parcelle à koteka. Bino bozana ba poto, bozana Amérique, bozana Asie. Tala ba terrain yango oyo. Kuna ezali fleuve Congo, espace au moni wana. Terrain yango oyo. Eza dimension ya 20 mètres sur 15 mètres. Au moni l'espace vidéo bozomona. Monsieur César déjà construit. Et Monsieur César non construit. Tala ibali na musika. Ah, ibali na musika. Do yo obenga batu ba osomba ndako pemeni bali. Ah. Shalom, 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 bana mboka, bana Congo. Ezali ndeko na bino Hermano Edi Minzele chante de l'Éternel. Bandeko, toye to mekako sala mwa analyse muke, toye to tiana mesa nde tolobaka, biso na bino to solo la. Makambu oya ba terrain, mapangu, batu nyonso tu bazala na souci basomba ba terrain, basomba mapangu. Mais, omoni balobaka, mwana soka za mwana muke, moto eza pembeni wana, mwana kolinga ya kosimba moto. Parce que ayebi te ke moto, peut-être azo mona moto wana eza kaka moto yosala eloti. Metanga osimba yango, mwana na osani aolela, pona nini moto yosala nini etumba e. Mais ce mwana na ziki bongo, na pembeni wa mikolo se bazana, en tout cas ba okundani mikolo wana, ba olobake pona nini okangaki mwana wana te. Parce qu'il faut kanga mwana muke, oya zokene kosimba moto. Eza pe ndenge mona mboka na biso, gouvernement, Congolais azomona ba danger nini o bandeko bana mboka na place bazo keko simba bazo simba ba place ba ko simba te bazo tika bango ba kendeko simba mais tant danger ko ya nani oya kozala akwasime makambo yango nani akwasime nani oya kotelema liboso lobake to asunga to asani to mona batu sotu ba osani nini ba okima na bango pe mutu akokipe muninga ozala te. Pour nini tozu exemple ya cité du fleuve ezaki na ba norme nyonso ezaki bien urbanisé mais to mona ki nini edindaki na ninga kosakana te parce que ba mai wana bozomo ba fleuve wana eza lokwa ba kalamu te po bato basomba ba mapango na ba kalamu peme na ba kalamu na kanti bomona ka sort na bango nde ezalaka vraiment eza facilité. Tout le monde a kutu bandeko musu atinda no bo teka mapango bo ke somba ta côté mususu o eza côté ya kalamuti. Alors yo zandeko za congolais wan mwana mboka oyebi danger nini eza pe eza na ibale. Ozo benga batu ba ya osoma bandako pemeni ebale ata omoko ebale fleuve eza kalamuti pe na ebite so bandoto ngo banolota ndoto et puis faut ta la distance oyo place mai ezali azola ksa mai ke mai ya mwana kuna. Mai yango pe eza mai ya kalamu te, eza mai ya muchube te, eza mai ya ba mai moko to anako mai ya paka juma te, mais eza mai ya fleuve. Bandeko nanga ata kutu oza kuna lokoso ya lupango yango. Bandeko biloko to na mokili ba força rango te. Soki nzamba alobaki eloko moko ya yo ekoza, peut-être yozo ningo somba terrain koto, peut-être nzamba bungisela lupango pina ya lupango ya solo. Tozo loba te ke bosoma ba terrain te to bosoma mapango te. Mais elo nyonso tu ezaka na tana ngo ezaka na ngonga nango so ngonga ekoki yo somba lupango o somba so ngonga ekoki yo musala o zo musa so ngonga ekoki yo bala o bala so ngonga elo nyonso ezaka na temps. Mais il faut ko lingelo ko zo lingo sala pe o lingelo ko lingi nzambe pa osani ya ko accompagner mais ko za la presete ko tala te ke po muninga sombaki ngape na ke ko somba ngimana na saki bwe ngape fona sala. En tout cas gouvernement sunga bana Congo bo sunga bana Congo bo mema bato batalaka ba mabele place o eza ke so bani bateka ba cadastre ba sali musala na bango bo urbaniser place wana bo bongisi ata ko bongisa po botali est-ce que place o bato bakoki kotonga bandako est-ce que place o bako tia ndako est-ce que place o ezo singa ke fo bato batia ba terrain place o to eza esika moko bako isoler yango na to na nini ndeza to na bilanga to na ndezalaka. Mais ceux qui ka place nyonso to mona ka bobenga batu boya osoma ba terrain bobenga batu boya osoma ba terrain mais danger nini koya na bambule koya tozala na makambo ebele ozala ba scandale na mboka na mso ozala na ndinga osakana te pona ni parce que Kongo eza mboka o eza mboka mai mbule betaka
toza au moins na 12 mois, toza na 9 mois ya pluie, 3 mois ya saison sèche. Mais yeba na saison sèche wana pe mbule beta. Ba mbule yaka ya makasi et puis fleuve wana air moko sambula sanini ezindaka pe omoni ke mai ekomi kotondaka etondaka yango moko. Tango ezotonda bongo edebordaka na libanda ezopusana ezobuka mabele ezopusana. Place ou bino boso na mapango wana yo mo ozobeta tolo ozoteka lupango ozobaki eza pemene bale bandeko. Na ebite po batu baza ba voisin ba mami wata to baza ba voisin ba ngando na ngando kutu te so ya ba lipopotame so ya bandeni non to banga pe makamba ndeko to banga makamba ozana na ba makoki te o ko tonga ndako mo o eza ke même ata so mai ezala mwa elenda bandako presque oyo zo ba batongi bandako so tali bandako ezana bandako moko eza même pas na valeur eza même pas tolo ba na sens te ke to critiquer bandako wana parce que place nyonso mutu atongi ndako na olala mais tozo bango par rapport ya mai parce que mai tango place eza pemene na mai to place humidité ezali batonga ndako na ndenge moko ya ba norme moko oyo ekoki kosala ke même si mbule beti to danger ye po bato bazo vanda esika wana bazala protéger. Bazala protéger d'abord na premièrement il faut ezala bien urbanisé, c'est-à-dire to moni ba canal ne to benga ba caniveau ba tie na ba quartier nyonso tu na ba balabala nyonso tu mai pe ndenge ebaliza na ngwana ale ezo mai nyonso tu ezo kende kobwaka kaka na ebale ba nini ba toilette to ba wc ba cabinet ne to bengaka nyonso tu wana ezo kende ko ya kana ebale ndenge ezala do ba c'est-à-dire que ba urbaniser yango bien parce que eza pemeni ya ebale mais danger ni ezali danger ezake eza mai ya kalamu te eza ebale donc tango zolala na ebite so banolala na gilet ya sauvetage ozala nango to na chambrière to na ba bidon po soki eyindi oza likolo me oyo eza ebale eza kalamu te bandeko tozala vraiment na kokeba parce que tozosepela lelo mais lobi tant totonga bandako ekomi quartier bato bakomi kovanda etondi ekoma pasi pe mami po ekoya koboma ba ebale wana ekoboma bato nyonso to eyokamaka te bota na cité du fleuve ezalaki kutu place moko ezalaki batiaki ba moyen na bandenge nyonso tu mais ntango edindaki tomona bato balelaki. Alors soki yo et puis na mboka na biso so totali majorité ya bato tozona ba kinois bayebaka konanger te nange wana omona nange bayebi te donc soki mai do bato tu baokende donc faut tosala très attention toyeba en tout cas so ozosomba terrain faut luka place ino okosomba terrain mais nde toloba ke faute nyonso tu wana tokoloba yango eza faute ya gouvernement fallait gouvernement asala effort ya kozwa makambo nyonso en charge c'est-à-dire asololi na ba investisseur asoli na ba investisseur bato bani ko investir na côté ya ba logement batie ba moyen bakozwa ta ba mbongo batie ba moyen ba déficit ba investisseur wana ba déficit bango batonga bandako ba cité ba place au peut-être o eza vide o bandako place oyo bazoteka ba terrain wana ba urbaniser batie ba canal batie nyonso tu batali pe ba mabele wana na ba place o bakoki kotia ndako to bakotia ndako te wana soki osombi yango oza na assurance oza bien oza na problème te mais na ba place o neti ba place ya bebale bo tekela bato bandako bato kutu baza kota mai ya njili kutu mai ya muke bato badindaka bato badindaka moi pe bato badindi et puis humidité bandako edindaka ki ekotaka na se parce que tant ba mbule ezobeta ba mai ezokota bozo bakisa bazelo ba mai bandako ezokita bandako nyonso ezala pemene na mai ezala bon. Alors bandeko tozala na kobanga parce que omoni tout dernièrement so totali bien histoire ezo continue nango kaka kongwango to bongisango ndeni bandeko to linga Kongo eza pe lokola ba mboka muso ba Dubai bani mais est-ce que kongwango ko Dubai koko ma Dubai boy na ba norme boy boteki ba terrain soki pe ba do sadi ke boteki ba terrain pa ya batu wana bazana makoki nano ya kotonga te na ba norme o esengeli ezala. Alors soki l'état yemoko ayokani na ba investisseur bato bazapo bazo baningi ba sala na domaine ya ba logement ba bungisa bandako pona ko pesa ta crédit na bato na ba prix moko ya malamu nakanisi côté ya nyonso ekozala malamu bandako tu ekozala place bazoteka bandako ba terrain ekozala malamu parce que toza na espace ya kosakana te ba espace wana bo négligent ka bon bolibo répéter ba histoire ezaka lokwa ba bumbu ba makala ba selembao do histoire wana ezongaka kongango ebonga neni
butala ta muke ndenge babanda lezali bamatongi ezali balembe ezali eza bien urbanisé yango bomonaka eza na banorme wana eza kitoko ate eza nango na ne mwa bani te mais quand même ozotala ke ndako bato bakoki kovanda mpe bandako neti okotonga no ndako na bumbu ya kitoko makala ndako ya kitoko mais tala certain wana ndenge ezali bakanal ezalaka te eza non urbanisé bamituka ezalaka na baprincipal boke omona mutuka mais na bakartier bamituka ekota te parce que banzela eza te bandeko tobongisa Congo so bolingi Congo bino bato bosala business wana parce que baloba soko omoni mwana soso avimbai na nzungu yeba mama nazala se bato nyonso tu bomona bazobi oto oteka ba terrain to sala bosadike eza business o bato bakonzi baza liboso bazo solo la masolo na ya ba terrain wana bosadike bateka Congo mobimba alors soki mboka evandi yo mto osoma ba terrain wana soki mboka evandi soki balobi balandela makambo tamba kobotola bino ba terrain boloba nini boloba ke non Congo eza mabe parce que baomona ke ba norme o bosale bandako place wana ya ba place boko tia bandako te osa siko ndeni eza siko olela mbongo na yo nde tomona na kindele ezaki peka bongo bato bakenda osoma na kindele basoma ba terrain mais lelo érosion sama na bakindele kuna bandako musu ekenda donc yo mo ozo vendre place wana oza kuna assurance te mais wana kuti eza kindele parce que eza érosion oko résister au tiemwa basaki mais mai ebale ndeko nanga en tout cas tobanga makambo ndeko somba na ata na bakote musu mais kote ya mai oyo bandeko na okosa bino te tofungola misu bozala mayele na ndeko na biso pazo azozala pe fier azoloba ke ebale yango eza pembeni yuzo tigla bato ndako pembeni ebale bandeko yo pozo ya kosomba et puis na mboka oyo eza désert te na mboka mbule betaka bambule betaka na RDC wana ezala bambula mwa makasi a part kuto mbula mai wana ne bomonaka moko edebordaka sambula sani soki etondi ekbukaka bamabele biso totambola banzela mai tomona bamai ndenge esala ba scandale de sala makambo kosakana sambula mai pene esala makambo ndende ye esali memi bato esali donc c'est-à-dire que omoni pena ke otali mai wana ebale somo na ndenge kosakana ti do bandeko tosala très attention na mai o babengi mai ya fleuve oyo fleuve Congo yozo soma lupango pembeni ya fleuve olingo za la voisin mami wata na ebité so olingo za la voisin ya ngando to voisin soki ya nani alors tozala na kobanga tobanga makambo yo mutu ozoteka zala vraiment na bolingo place wana eza ba place moko bakosala ta bamakambo mosusu eza place bakotonga bandako te bomoni cité du fleuve ndenge nini edindaki wana kuti eza na banorme mpena bien urbanisé babeta yango so ozotala pena omoni mpena keno bakartier eza na bakanaliza place nyonso to wana na babiloko ekweyaka na mai wana ya fleuve mais suka nango mbula ebetaki bambulaka ya mike mais tala ndenge esalaki bato badine bandako edindaki mai ya kosakana wana eza kutu avertissement premier avertissement et deuxième ntango ekoya babiloko wana esalamaka après 10 ans 5 ans eye lisusu donc ezopesa biloko avertissement donc c'est-à-dire ke bolongwa place wana ozomona bolanda te kini bomonaka na bamiami batongi banini c'est-à-dire ke kuna ezali donc c'est-à-dire ke babongisa kuna nde moko yo moso otali ozomona keno kote oyo eloko mwa mabe ekosalama te ozomona alors soki mpe banorme ezali boyi bobongisa kotonga me okotonga no ndako mpe pembeni na mai na kati ya mai kotonga so boza na bamoyen lokwa bapont maréchal batonga ngo na mai mais batia bamoyen je eza na bamateriel oyo ezaki batongaka pembeni na mai est ce que bino bandako wana botonga ngo babiloko bootongela eza babiloko eza bamateriel ezosengaki eza babiloko ezaka pembeni na mai non botonga biloko nde bato batongaka na bakote mosusu na bakartier mosusu alors eza très dangereux bandeko toloba parce que toza na souci ya mboka na biso bakonzi ya mboka bobongisa vraiment Congo so bolingi Congo ebonga bozongisa bo répéter histoire te ya babumbu ya baselemba ya bamakala bato batonga na bandenge na bango non bozwa makambo na maboko bomeka kobongisa Congo pe koma lokwa bamboka mosusu pourquoi pas Congo koma lokwa bamboka mosusu oyi pe na quartier mo bomoni quartier mo ya sika batonga bandako ndenge moko opusani bodu so Congo pe bonga bakote nyonso tu ezosenga bongo ezosenga te batuka baye basomi ba terrain na banenge na bango ale bozo tonga nde bolingi non parce que ko tonga ndako ya 2 étages wana muso atongi ndako manzaza wana muso atongi ndako ya bodo bakati wana uzala kaka lokwa babumbu lokwa baselemba
bandeko s'il vous plaît l'état congolais bozwa makambo na maboko bomeka kobongisa ba secteur nyonso tu oyo eza ba terrain bo récupérer bo yokana tana bato boteka ba terrain eza na ka ba terrain na bino bato bosala ba cop wana bo pesi bato bo misi bandeko na bino bosala ba cop bozwa ba modo so cop moko ya ezo futa kitoko do terrain eza boza ba kolomboka bozo diriger boke boyokani kuna bozwi ba terrain bokangi boteka tekango alors lobi ne boteka botango pouvoir museko ya so ba boyi makamwa bino bana mboka bolobani bo condamné bo bakeno parce que ne bango bazoteka ba terrain wana ezo sengeli te bateka bongo na monde lelo ne monde ezo kende vitesse ba monde eza na ndenge moko akosakana te makambo ezo changer alors biso zozonga kana makambo asika to ozonga kana makambo kala alors to ko avancer to évoluer ne ba mboka mususu ko évoluer ba terrain wana to mona ba investir ba to batonga ba logement bazotonga ba logement omo pe batongeli bino pe na ba bâtiment pe na ba ndako eza ta ba 3 chambres salon ba tie ba prix moko eza valable mwana mboka nyonso to a bénéficier na boza na ba diamant boza na ba or boza na biloko nyonso mboka bana mboka ba bénéficier na ni boko kabila bana mboka mbongo na maboko boyete mais boko soutenir bana mboka na ba biloko ya Congo boye ata na ba place wana ba terrain botongi bandako bopesi bato en crédit malé bato ba ofuta na ndenge mabete bana mboka be ba bénéficier na ba biloko na bango mboka bino bozwaka bozo bomba bozo tinda la ba mikila poto na ba pana maboche ba mbongo na bino bozo bomba do sadi ke bozo sala eloko te pona Congo bandeko s'il vous plaît boza na souci ya Congo botala na côté vraiment ya logement bobongisa ba côté wana bato basoma bandako ne baosomba so ezala ngata ba côté mususu ekota maite c'est normal mais ba côté ya fleuve oza bina voisin yo lingo koma voisin mami wata olingo lala watango lali na butu oza na gilet sauvetage na yo to chambre na yo po soki yindi oza likola mai wana eza fleuve eza mai ya kala mute bandeko na rani so aza na mato ya koyoka ayoka eza conseil otolobi te ke bato basoma mapango te botala ba place okosoma lupango tala place ino kosoma lupango kosoma ka pona ngulungulu te o batie $100 to batie bwe mais ezala maele parce que mutu azoloba wana azoteka eza azosala marketing na ye akoloba oyo yako ekoloba mais yo mo soza mutu ozoyeba ebike pembe na mai lokola ba fleuve wana oza pe na makoki te et puis eza na secteur wana ba canal eza te eza non urbanisé yo zolingo ya kotia ndako place wana eza pasi pe mingi ndeko keba nakanisi soza na mato ya koyoka biso nde tolobi en tout cas bozala maele merci beaucoup nzamba pambola biso na babino adios